Ah, bonjour. Peuple de Dieu, banane sur YouTube, ici Nombote. Ouais, le prophète Jonathan Likamo. Moi, je suis ça mais nion sur le monde entier. Ah, tout ça, on a ici un représentant à Mounene, Olivier Nseka. Nous en avons depuis Luanda. Précisément dans Luanda, il y a le prophète Jonathan Likamo. Mingi mi lingala ekimaka ya loba moki portugais bato bazana na bayeba pe non tout ça pena ani moi lingala ezana ngo même portugais za trop parce que koya neza moi kala te donc moi bambo tuzana ndaku to na ndaku to vraiment na ndaku trop bien na ndaku donc vraiment ouais. Boa tarde à tout le povo de Deus. É, vamos ter beleza que exala. Vraiment. Somos onde vai ana leki mais eu digo ya bonzambe toujours. Zawana kalate bozo album na e kalate zo bim. Ouais. Boyo ka bio musuna kati zawana. Ouais. Kati ya maboko na yo. Kati ya maboko na yo ngana ye. Vraiment. Oui. C'est moi loboko na yo kati ya bomoi nanga. Makambo na kufa lobi lelo na puti bomoi. Makambo elelisanga lelo esekisinga Nzambe na ngai ya kala Yesu. Ouais. Donc voilà bokozango susu bo bolingo. Soki napesi bomoi na ngai epai na yo nakopesa na nani. Soki napesi bomoi na ngai epai na yo nakopesa na nani. Soki okangoli te Nzambe nanga nani mosusu Bobele yo papa Bobele yo papa Bobele yo papa Kolonaka Bobele yo papa Bobele yo papa Bobele yo papa Kolonaka Solongana kitalelo yo Puti yo matana bumoy na ngai Solongana kitalelo yo Yo matana Solongana kitalelo yo Puti yo matana bumoy na ngai Solongana kitalelo yo Yo matana Epai na yo kolo Yesu Elikiana ngai tango nyonso Epai na yo kolo Yesu Lobiko na ngai tango nyonso Yo lomboli ngai na bombu Nabenga misolo mwana na Nzambe Soko tiki ngai lelo Nzambe Nani oyo akokambanga